Na kinga boa bakuta mwana poto na kati ya hotel akufi likolo mwana mwasi mais mwana poto bon parce que partout wana maman outi poto oyoko kufela na kin mwasi na ope na poto na bana bayebi ke papa akufi na hotel nzo ande papa za infidèle et revêché liwana ya soni oui okufi na kati ya hotel likolo mwana mwasi cause à la côté spirituel balia yo déjà balukande ni okufela basimbisika mwana batuber et la lia ye deuxièmement ezali nini ba poto na ba stress nango bata ba tension kuna bazebele bata ba diabète bazebele sikoyo aya ameka petit wana tour liboso afuta petit amemie likolo afuta mono yo se na sali ebete na ose esopangai ameli biloko sans tenir compte ya état na ye aza moto tension ba stimulant wana e bakisaka pression ya makila état la rappel HP état la rappel H e bakisaka pression ya makila moteme comme beta mbangu makila ezo circuler makila etondi na mutu yango moni stimulant e betisaka mutu pour pression artérielle et mati siko ekuti yo oza na tension pression artérielle no et mati pour na stimulant ba prise pe ba beti yo okokite cœur relâché mususu peso ye lâché na nenga bien osali AVC nous a envie sur bana basali sala bango ba jeté wana aya déjà zana mandoki na la ta de bando rouge de place bitumbe kuta ya obunda siko kuta na petit bongo musuku to hôtel poignon to ki musika poignon to kaya ngoto to sana biswa wow de aza oba benga ba facile à garer de aza prêt à tout il suffit que yo za disponible ba memeli osko na ba niveau wana e beti e pesi retour akoma olinga kaka lingi alingi bon na juin na kitakine na juin comme le roi mboa kati aye à se défouler aye à se déstresser d'un côté ils ont soulagé mais de l'autre côté milimo zo bakisa na nzela rapport sexuel oyebite makambo yo ekobeba na nzela rapport sexuel oyebite rapport sexuel est un moment de plaisir mais soko kutani na mutu ya malamu mais soko kutani na mutu ya mabe ba o ba baby sanzo ton épice ami boma déjà yo tango ye ozalo wa mutambo ekani Bible zoloba le salaire du péché c'est la mort au sala au komisango vie mode de vie na yo jour wana nzamba bengi on appelle écoute ton hôtel OK Shalom 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 bien-aimés dans le Seigneur un grand merci na bino nyonso bozo la na biso de partout na nzela ya chaîne na biso la voix céleste nzela lola tozokota merci na ba nyonso ba soutenir biso là na moni papa na biso les pasteurs faits amis à la bouche autorisée de l'Éternel depuis Zurich na filo moko ya motema ya bivent domo depuis Londres pe na maman Gisèle lukelo motema papa Emmanuel na Boston bonzambe lola ezofuta simana to ya koloba ke nzamba boto kwaye biso swapi elongo na mama Katia oyo azongeli biso shalom mama ça va shalom papa Alvi to sepe komo na odiso mama na pena sepeli makasi liloba na ba o ba moni odiso mbote mingi na bandeko balandi kombo nanga maman Katimunga nazali naturothérapeute nazali ko soigner quelques maladies au moyen de plantes naturelles nazali bongo na commune ya Ngaliema na quartier Kinsuka Pêcheur avenue Maindombe numéro 99 référence carrière Carré-Grèce kuna na yambaka tous les jours de 6h à 9h30 sauf le samedi et les dimanches consultation 15 000 francs pour ceux de Kinshasa et puis $10 pour ceux qui sont à l'étranger deuxième bureau nanga eza na commune ya Kalamu na quartier Matonge na avenue Ikelemba numéro A9 kuna nazali koyamba tous les jours de 12h à 14h30 consultation 15 000 francs congolais pour ceux de Kinshasa et $10 pour ceux qui sont à l'étranger. Numéro de contact nanga ezali plus 243 82 20 012 à la fin. Na bandeli plus 243 82 20 012. Na sengi na bino pebo s'abonner massivement na chaîne YouTube nanga Nation Puissante Télévision. Merci papa Alvi. Merci maman Cathy, merci vraiment. Bandero bazo landa biso. Avant que tu mettes mon solo ya bakisi
La fois parce que betaki du solo, il y a couple moko, ma proche ok, moi c'est un cousin c'est awa na kin. On dirait bah c'est poto ezani maman to beta du solo parce que mon côté il y a kai wota ko koma, moi c'est ya poto moi na poto pasteur Acheye Zemia. Au nom de délivrance, à Zemia papa pasteur, moi na poto atiki mobile na poto. Comment vous trouvez ce système par maman? Infidélité et comme moi ma casse surtout na bande ko na biso ya poto eza partout mais comment on régner ma casse na poto ezani net yo za munganga ba papa bazo ko suste ko se pesa ba maman te mama li de kune le kitro et on est ba maman bazo ya koto na ba Afrique ko bimana ba mibani mususu ko comment. En tout cas papa Elvin Mutuna les a vraiment très capital. Tout le belango parce que et comme il la mode de vie et comme il la succès moko boye pour baye bayo zadika il faut yawa obimana mwasi tout comme obimana mobile au moni bande kona biso ya poto so atindeli ata $100 na ye fuka mama bolongo pambola ye parce que musala bande ko basala na poto eza musala ya makasi nazolo bate pona kenda poto te nazana bandeko na poto nazana ba camarade na poto nazana ba connaissance na poto musala ya poto eza makasi na malili musala na ba biso to sala 8 heures de travail mais na poto ba sala ba 12 heures ba 14 heures de travail et puis ba 12 heures ngo eza tende to vandi bol ezali ya ko telema soko bimisaka biloko na chambre fois de zongunza bozobi 14 heures. Et puis, les années qui habitent à tous na bureau na yo, bon 17h ici bobim. Kuna bango partout ils ont ba caméra. Donc ba ko futa yo en fonction ya ba heure oyo au sali na musala. Ndekono ya mobali, ndekono ya mwasi a telemi pendant 14 heures du temps et puis ba ko futa mbongo wana azu atindeli yo mo 100 fois ba yepeka ba $100 to ça na moni. Déjà na musala ya passe. Deuxièmement, tu as ça climat na bango. Malili ezo jouer na faveur na bango te. Malili déjà est facilite kate makila etambola normalement. Yango moni na malili batu basubara pamba. Parce que ce que zo tokate, le seul moyen pour toi ya ko dégager eza na nzela ya masuba. En soko zo toka o mona o suba mingi te mais ozo mela mai mingi ozo toka. Bango ko toka c'est difficile. Malgré zo sa musala na il est en mouvement mais a tokate. Il faut suba pamba. Tango rozonga na stress ya musala outi ko sala na climat na ambiance ya ndaku ezo permettre te mobali to mwasi a fonctionner normalement parce que mobali aye aza fatigué bozongi wana pe bo banda kolamba na msuta ngo ya kolamba ezate ba biloko ka bolamba eumela na congélateur bozuka ba boîte de conserve boli alimentation pe ezo sala que moi si le quoi mobile a fonctionné normalement donc ezo senga siko na biso couple tous à la souple déjà vie à poto eza vie à stress tu cours derrière le temps ce qui n'a commis retard na raté biso na commis kuna ba katimbongo se na et biso moko na ambiance na biso to pesa na esengo yoko ki kozela reine te tangu yozo zwanga lokola roi te nakoki kozala princesse te tangu yozo memanga lokola prince te donc ezo dépendre na o mobali azo pesa et puis moi c'est azongisa na sens ni tozala de bonne humeur outi na stress ya musala c'est vrai mais na ndaku to partager loko mususu po soko yé na charge ya musala na ndaku to vivre te toza kaka nga patwa salinga boy nga nani salinga oyé pe notiki na musala na porte ah ma chérie ça va comment était la journée ah tu m'as manqué comment vont les enfants bon créer climat mususu et ko détendre bino et ko pesa climat bien ne ko sala que na mbetu pour fonctionner sans matindika au moni pe ah lui c'est mon rôle confort lui il m'appuie ils ont créé feeling moko et tibino na plaisir moko ya bien bo sala na bino ba couple pesa stable na poto ezali mais tikali nde mukie parce que mutu azomona ngala travailler mingi ye asukoli santé atiki ngo bongo bilamba loko non biso déjà na culture na biso ba africaine moi sinde azwaka charge ya ndaku par rapport ya maintien toyebi ke musala kuna équiparate o musala moso musala mobali mais au calculer ba heure non so calculer ba heure obité 14 heures et aussi matin na sala ta 10 to 8 heures pour permettre ngana kipe ndaku na kipe bana na kipe mobali so sa 14 heures na 8 heures no bobambi boyebi kande bo équilibre mais le quoi o azolinga akota 8 makelemba
wazolinga asangisa na location familiale na mbongo bana tension ezozala bien te yango ozomona mibali ebele lelo bakomi bavictime bakomi baimpuissant bakomi na batrouble érectile mosusu ezaka hémorroïde te papa eza que azokuta na opportunité te opportunité nini opportunité nde toza na ndako boye mobali nanga moi caresse moi tendresse moi bisou eza te maman ye déjà 111 etelemia trop de stress trop de ah te nalembi na travail mingi na sali boye maman ça ezosala ke nzoto ezwi rythme mosusu sikoyo ntango aye awa akuti bano obilkinto na ye bino bano basalisaka bino bajete akutani sikoyo na bana wana na poste na ye yaya okoya kaka babiloko oyo omona te soki ba 3 mois baprésente yango na pete biso olie no soki otoke na biso za l'aise na opesa moi soumission parce que ba plupart basi ya poto plupart nyonso te moi soumission wana ezalaka te ayebi ke o mboka mundele apesanga bavantage de mobali akoma lokwa moi papier moko boye mobali pa koma kobanga kotombola mongongo sinon la police akoya na bavie ya boye balalisa libanda babengana bapesa 500 mètres ils sont bas stress de plus yango moni akoma olinga kaka lingi bon na juin non kitakine na juin comme le roi kati libéré aye à se défouler aye à se déstresser. D'un côté, ils ont soulagé, mais de l'autre côté, milimo ozo bakisa nanzela rapport sexuel oyebite. Makambo yo eko beba nanzela rapport sexuel oyebite. Rapport sexuel est un moment de plaisir, mais soko kutani na mutu ya malamu, mais soko kutani na mutu ya mabe, ba o ba baby sanzo ton épice. Ami boma déjà yo tango ye oza wa mutambo ekai. Ozonga kuna na ndako na libala. Appareil ezosala esute ozonga kuna nda kuna libala musala otikaki bien ekomite okoleka te okomata te okokita te biloko wana ezoboma mabala ebele ezokomplike bacouple ebele yango wana ngai ndeko na bino Kati Munga nazolekaka awa te parce que nazangi eloko ya kosala se nazoleka ka pona kobongisa ba mabala na bino libala ezobonga na kisi mais ezobonga pe na humeur moi si tendresse pe ezala papa yeba pe ndenge ya kosolola na moninga oza wana ka lokwa boza na armée oyo apesi mibeko oyo alobi à vos ordres oyo apesi mibeko oyo se soumettre climat nini ozo créer na ndako na yo après tant okoma na mbeto ozoloba yanga mama sala beno sala ngo na humeur nini to bongisa toza ba robot te toza batu tango oza na posa mwasi na yo yeba ndenge ko préparer mama pe tango oza na posa mobali na yo yeba ndenge ko préparer ngana ye ate pona pesa ko ye zolo babongo ya bala ya zolo babongo ya yebi nini. C'est vrai, na yebi mingi te mais ndambo na nga na yebi au moins na lingi na partager na yo po esunga yo libala ezonga elengi libala ezelo nzambe moko apesa nzambe ye moko a créer institution divine alors ce mabale komi ko panza na boy parce que tozo yeba ndenga osalela ngote mabala musu ezo panza ezaka kindoki te ezaka te stress nini langage nini otenaka liboso mobali nao langage nini otenaka liboso moi sinon c'est vrai par moment tokoki osilika moto soka za na kanda akoki o déplacer ba langage mais tango zone mama limbisanga na silikaki limbisanga nde na lobaki papa limbisanga faina loba bongo te écoutez oni le pardon c'est une puissance qui libère. Bino boye ba ngotendeni okoki osapela kwa munene to mona ba criminel ba kangiye ba lobi ba o condamner. Mais na komi kitisa olie ba tia ya perpétuité ba réduire peine ba juge ba batu te na yebi na sala ki mabe na yebi eloko sala inga te mais na regretter na acte nanga limbisanga eko kitisa yo motema loko melima ya malili nga loko na comprendre yango ya na kita fort vrai na kita fort pour l'intérêt nanga ya pardon et buka mapeka fort makasi ata muto wazala ndeni pardon ya pardon na ebakita pardon mapeka mamo ebuki okita siko biso basi ya poto tokoma on dirait mibali moi ça comment le quoi robot otie to lambeli otie to buki ya libala evanda après que ko benga ba pasteur bato mobali nanga banda kenda kishasa azonga te akuta na bebe beba comprendre que yoko akangami atikali ya bosa ni poto oye atio makolo na mai oye azo luko basili oza basilité
mobali oluka a retrouver mobali atikalaka mwana akolaka te na posa revivre na posa revivre ezongi akomota kuna okeni koswana kaka mobali atikalaka esiko aza à l'aise yango mona bamibali mosusu batikala na balupango eza na kikoso ya passeport mais atiki salle de bain pa na ye apréféré avanda kuna epa mwana mwasi wana ya kikoso ya passeport parce que ndenge bamemela ye amonango nanu te bakovandisa mabala mosusu eza yango bakisi te esenga yango te oyo batia eloko na se ya mbeto bazongisa boye nga nalobaka ya papa Alvin nga soki na divorça na libala na ngai ya liboso parce que nayebaki nzambe nde nayebi lelo odivorça na libala oui na divorça tobeta prochainement entre parenthèse tozongela oui mais nayebisi yo mobali na ngai oyo nakozwa ya turu vraiment ya boboya on se rattraper non c'est rattrapé la corrigeable biloko ebele souplicité kota na ba domaine moko boye donc il n'aura pas de maux de tête on le bapenza tu étais où ma femme le vrai bonheur parce que au moni babiloko mususu to vivre yango na réalité okendaki libala ozalaki préparé mais penza te parce que biloko mususu oki découvrir yango kakuna siko fasi ya babiloko wana nakoka te j'ai lâché la prise nga mobali aboya ngai te nga babengana nga te nga mona décida na 8 te na okoka te natika nazongela na ngai nazonga na nga pamba na libala esimba te ozongela vie te nazonga vie te nazonga kaka mpo namoni la vie vaut mieux que tout okoki ozala na libala mpo esepelisa bato mais soki yo moko esengo na kati eza te donc oza ena mature te quoi nakoki koloba fasi ya babiloko mosusu nazalaki préparé te omoni biso toza bano toperda baparents très tôt tozalaki nona baproblème ya baaffection ya baattention soki okei so motongo aza te il sait pas combler les vides donc babiloko wana esalaka te nakoka te na tika selon Kitobo, prochainement. Yango natalaka bandeko bazo bundana kunanga bien so bongisi na ka eloko esimba lango so bongisi na ka na koma mwa coach na côté na ngana bato bayebi ke makati pe makabolo baka ozoka ngo po na vivre expérience ya ndako libala na vivre ya libanda na yebisi koke eloko sala bote ko kende kuna to ke musika so sala oboyebo pe ebele bayokanga pe simba tam su lobby no koma pe coach pour la mama ba couple de gars ba oyo bozo landa biso Bible lobi que Marie aimez vos femmes mais femmes soyez soumises et l'eau elle est qui soumise mobile a se sentir que aux autres ça y est exacte pas mobile baninga na biso ya basi botia muke na se quoi ezala bien makasi bolingo bolingo si ça joue lela yankazala liboso bolingo no lela sekuti biso ata na nzela naza kuna te papa yo commence na fukama yo moko oyoka soni na nzela boya tikosaba tobongisi tokei bino bato botika koloba etali bino toza kuna te sœur Cathy. Oh, bien. Merci. Merci beaucoup. Ok. Donc, par rapport à Bamibalo, il y a poto, le baso non, mi bali ming ya poto, baya en Afrique, Ndumba, Bonabo, comme et là peut-être par manque que y a kimia ok. Bazo zanangote na ba foyer na bango na poto bazo ko salango na kindo expliquer mais ba misus papa maman donc pour le bi ko sepesara nzoto mais ba réalité za moi ebele oui ba misus to yoki oyebi peke na kin mobile ayakin malam akomo biona ba jeune fille papa moko kutu ezawa na kinga boa ba kuta moi na poto na kata hotel akufi likula moi na mwasi mais moi na poto bon partout on a maman au tu poto au kokufi la na kin moi si na open na poto na bana ba yebi ke papa kokufi na hôtel ndo ane papa za infidèle et revêché liwa na ya soni oui kokufi na kati hôtel likolo moi na mwasi parce qu'on a ka wana maman ezanine ndongo beta ba masolo ezali ba kiss ba stimulant ba ninde esali pression ya makila et même ba papa na liwa to eda biloko moko spirituel
ezanine papa za na maladie mon que eyoko bomela ana kito bandoki ya famille balatisi baombert ke ndeko na bango azala na poto akufi te akomi na kini ayeko kufa malgré que bakuti ye na kati ya eko bakufi na hotel mais kana koexplike biso na pose question. En tout cas papa Alvin na wana tokoki kolongola eloko te il faut totia biloko nyonso parce que ekoki kozala côté spirituel balia yo déjà baluka ndeni okufela basimbisika mwana bato ber elali ya ye. Deuxièmement ezali nini bapoto na ba stress nango bato ba tension kuna bazebele bato ba diabète bazebele sikoyo aya ameka petit wana tour liboso futa afuta peta memie likolo memie likolo afuta mono yo se na sali ebete na ose esopangai ameli biloko sans tenir compte ya état nae aza muta tension ba stimulant wana e bakisaka pression ya makila état la peu HP état la peu âge e bakisaka pression ya makila moteme komo beta mbangu makila ezo circuler makila etondi na mutu yango moni stimulant e betisaka mutu pour pression artérielle et mati siko ekuti yo oza na tension pression artérielle no et mati pour na stimulant ba prise pe ba beti yo okoki te cœur relâché. Mosusu peso ya lâché na nenga bien osali AVC nous a envie. Encore ban ya biso ya bakimba yebi ba mamu ebele. Azo na pouvoir kanga bango ba jeté wana. Aya déjà zana mandoki na la tade ya bando rouge. De place bitumbe kuta ya obunda. Siko kuta na petit bongo musuku to hotel poignon to ki musika poignon to kaya ngoto to sana biso. Wow. De aza oba benga ba facile à garer. De aza prêt à tout. Il suffit qu'à yo soit disponible. Oba même yo ce qu'on a ba niveau wana et beti et péché retour. Wow. Mususu pe quand des bibles le salaire du péché c'est la mort. Au sala au commissango vie mode de vie na yo jour wana nzamba bengi on appelle écoute yon hôtel OK. Donc il faut tous ba voler wana ni somisa. Excusez maman. Au beti ni so que y a ba tension, y a ba malade mais et dans la bamisus peut que maladie normale à côté caraboye en plein acte et mémi à koufi. Wana ezalaka parce que beta du son que cause en diabète, tension, médicament stimulant et comme matisa sous tension. Mais dans la bamisus c'est tension normale avec la nez en Amélie n'est qu'en plein et mémi. Et mémi à kutika la akutani ne loko na nous peut-être akuta na ngote. OK. Akutani na système moko lekelie na ko dépasser wana cœur relâché ezapé basaleli azana epé maladie té émotion ka ya makambo akutani nango aleki biloko ya pauvre père biloko ya pauvre o babenga ya mbalasuka jusqu'au eloko ya mbalasuka abandai ko s'attendre nango OK. Yango nde plupart ya basi na biso basi o ke bazana na poto plutôt basi o ke ba papa bazana ba na poto il faut batia miba na bango à l'aise. Oui. Parce que suite pe ya neto holandais pe te biso tozo beta biso par rapport ya o ezo gagner mikolo yo. Ça c'est vrai. Et belé ya poto bazo ya robo to la biso basi awa. Mais oui. Baleki, banine. Bon moi je compte biso tio luka ko ya rapoko ya sa bisi dessin. Allez, petite atamboli. Petite atamboli. Adana na moi fiancé na mais abeta na ekoto. Moi plante, moi kabelo moni biso ba basi o ya lelo tolinga kabelo oyo kaepe na mkongo. Otie moi frange, otie moi boye. Bato bazana on a ba posa ya ko apparaître. Ba mona bango ba matuviste. Bango pe baza prêt à tout. Bali a katelier moi 300 nae, ayebi ke kabelo ebimawa na obwaka mana talon na obima bébé andimi nae. Mais siko yo o bando bandai ko la kae petit na obala yo na obunda na 600 tango la kana iza maboko apamba ye kuna aena cash. So rasambela ta ondima kaka. Suite il y a infidélité, il y a plus pas bamibani et d'après modèle basi na bango bazo vanda na bango bien. Mais tout le monde ce que pas mibani maman. Bongo to beta yu solo o que ya moko ya proche na a dit ko zemi na kin. Ezoyinda tisiko ezoyinda. Alongwe poto ayo ko zemi na kin ya mobali mususu. Lisolo lo ba ki anya pa ko mobali na eber. Anya pa ko mobali na eber. Esali ki azongi babeta et raté kaka ezobeta ka banzadi
nzambe kande po azape aza mosali na nzambe ozo evrete mais il craint le Seigneur. Sikoyo ezo simba te le roi nzambe a décidé qu'il abimisa na poisa. Ils aiment bimi mais maintenant to coucher te. Malgré ça a beti mobali mama na nzete mobali nga kufa. Wow. Mobali osala hémorragie banande babengaki ambulance. Basia bandoki bazali. Ope ya balobaka kovanda na mwasi kovanda na ndoki nyonso te me ya bandoki bazali. So mwana pe azalaki te balinga bayo okutaka mutu plus tard akufi boyebi elo nini ebomi te. Bana nde babengi ambulance baye kozwa papa baye kokende naye. Donc epesi pasi eza ba famille oyebani ezali mwana mobali nazoloba aza ndeko ya évangéliste Michel. Donc mobali moko dou mungala namona na mungala ya kimia bongo te biso bangala tozamwa au sentir ka mungala mais aza bongo te apesa indice te. Donc mobali ya kimia yo zupe ya mobali ya bongo na ne mibali bakoma mitu batala boye te ya komo bete basima mabe nzamba exposé libala yango déjà ezokena kokufa po juge alobi bazokata dans 2 semaines. Bola libala moi atika na côté na mobali atika na côté na libala no bobote libala misato siko nani alobi ke bana na misato pe baza ya mobali wana so ipa betara na ekaka so maman est-ce que infidélité ya baka au côté ya basi ezanini mibali bako bazoko se pesa ba on ambetu te plupart ezaka bon te omoni mibali misusu pe baloba mingi omona pe sur le terrain ana fouter azana omuto ifo lokota no babali mais yenga beta na attaque yango pe siko so okutana mwasi o déjà ayeba tango yozo ya wana akoma te so azana bonzambe te ok koluka so ka luka te seka obenga ex na o banda osale bien wana ando beta sko na ex wana parce qu'il a gardé ba souvenir ya bien mobali c'est vrai que ba porno ba film pornographique eza mabe mais na muto ayebité tam so na explication boy ba expliquer yo ozo comprendre te tala ta film tala film oyeba ba préliminaire ba sala ndenge nini o kyokutana tana sexologue ala kisayo comment manipuler le corps d'une femme. Okay. Na poto biloko nyonso ezali biloko biso tobatama batamaka na poto basala oya polele mona ye ala kisayo ezate ke yo zo sala sala ka muninga o se retrouver te yo sala sala ka muninga o se retrouver te au bae. Donc avant normalement non, mais makambo wana nyonso ezokende na bonzambe ba couple ya bonzambe combien na yaki na ba témoignage ya pasteur moi si na ya divorcé parce que alobi akoka na vie wana. Donc pasteur au commissaire. Pasteur au commissaire. Or le pasteur était malade. C'est pas que Azabon Azaki malade mais amiyeba kité. Ba kisio ba pesa ki ezaki yango te ifalazwa. Mais siko pasteur azongi mobimba maman déjà ki. Vraiment. Maman Bogo ça est kobonanda quoi. Aboya lobi malam baka bon officiellement à sa vie na yé en kokabongo. Maman Kati bande oiseau landa biso parce que loko ezo betsa biso nyonso tout mito mais oui et comme dit moninga ke ba yo jouer les unes de ketchapu ko sekate oui c'est que par rapport à nini maman question na ngana poso pour que une femme soit satisfaite qu'est-ce qu'il faut faire il faut moment moulaye comme la ba stimulant il faut comme on a 4 ba 5 ou comment je ne sais pas ou savoir manipuler son corps. Savoir manipuler son corps, c'est l'essentiel. Ah, ok. Mobali ya kokyo koma na ye na ba 3 na ba 4 te. Mais atana moko wana, soko se retrouver et buka nzoto. Et buka nzoto donc au mona te pourquoi to bandela isusu soit to bandela plus tard. OK. Ce qui vraiment mobali ya yebi ko manipuler nzoto ya mwasi. Na ba moment ya ba jouissance wana tu sens que ozo perdre énergie moni penande mibali bazaka à jouir à lembi c'est la même chose pour la femme yepé à sentir que à perdre énergie au lembi pe ezakaka oyeba ko manipuler c'est pas mauvais à quoi apprendre quand tu sais pas il faut apprendre. OK. Et alors maman Kati lorsque vous êtes en pleine action veuillez nous excuser pour le thème. Oui, Jacques avant. Et moi, sinon, je été. Est-ce que ma belle
faut zela peu que moi s'il faut il faut zela peu moninga koma po to kenzela biso mibaleti to komi na on arrêté yo kiti déjà nga na continuer na nani il faut yango wana ba préliminaire et jouer un rôle makasi na moi. Et combien de temps pour les non, tant exacté. Tant penza exact, que moninga sepela parce que le rapport sexuel c'est un moment de plaisir. Oh yonga na opesa au plaisir, yo zo pesa nga plaisir. C'est le partage. Si ko yo ko sala ka te ke bon, ngai na yo ki na nga déjà bien na sidisi. Ba jour musu pesa la ga, eza on pe chaque été. Ba jour musu pesa la pe to ke na préliminaire te to betika coup direct ezali parce que tant wana feeling wana instant ne senga bon. Mais opesa nga bozwa temps na bino. 18 ans, oyo à jouir, ou à mouiller, oyo à sepeli, et ça va bien. L'habitant au sollicité, on a un beau yatepo, na se retrouvaki. Moni loko na ebike, les loba ola mafumba, na liara fumba na linga fumba. Ce bala me on sepela, na ebike a fumba. Mais l'obi si ko ye na blo mode na sepela ite no ga ile abakanda. Allez yo mais comment Luka beskize, ça fatigué. Mo yo mo na mo ite. Ou mon abanate donc au comme on luka ba prétexte parce que tu trouves pas ton compte tant au moni muninga bongo a comme ko devient luko yebati au sa bongo point si comme ma be mi bali na biso pe ce moi si à lobby au se retrouver té c'est que au Kenya comme que pas batu mususu yangwana et là on est ce ko oyebake au se retrouver té non mais en joto nanga yo tant au éjaculé ebinde nyo éjaculé parce que au moniango na moniango te sikono lo bani la se retrouver donc conversation eza base ya libala eza base parce que celui tozo solo là et go permettre to yebana moi sinanga linga boy mobile nanga linga boy moi sinanga linga bakoyebana na et facilitera marche. En tout cas, merci beaucoup Maman Cathy. Donc, vous avez un témoignage par rapport à l'émission la fois passée, moi réaction et moi mingi na pesi gelo elembe les rats mbotesikazo la ambition à Paris. Maman, ce que par rapport à Nini, mobalo ezala ke adara na kana moko. Oyiba mibale ngo ye ka moko monisco. Ce qui moko wana ka salami kozela na 2-3 te. Bosana na ti lobby. OK peut après une semaine. Bazali. Parce que naka ya bongo avant que to beta liso nini kozaka ngo. Parce que naka ya bongo maman, qu'est-ce qu'il faut faire? On a peut-être 2, 3, 4 minutes. Il faut avoir beaucoup de temps. Il y a des préliminaires. Donc, il faut salani pour que comme ça moi sinon parce que la base musu ba benga bango ba clitorien ba vaginal. Ba misu ba comme on a bango noki. A facilité aussi. Mais ba misu même pour na comme mais na moi kono wana monisco m'a appelé. Oui. C'est que yo jouer na temps il y a manipulation. OK. Yo jouer na temps manipulation pour yebike yo umela. La manipulation a déjà asa emporté attends yo ya na 3-4 minutes non et les kalango bien. OK. Mais mususu pe chez les hommes ça se passe dans la tête. Dans la tête. Avant to comme on que dans la tête maman. Au lobby oyena non au manipuler bani. Après, il faut oser là. Dans le moment où on manipule, il y a préliminaire. Moi, si je suis que non, papa, maintenant, au quota, il faut oser là. Il te laisse les champs libres. Soit tu as causé là, soit tu es en compte. Mais si on compte à Senga, il y a un niveau à comméder. Comment tu peux le savoir? Parce que aux alamouillés ou comment je ne sais pas. Aux alamouillés. Si et là déjà signe qui ça déjà signe que a commis respiration peut changer. Ceux qui ont mouillé te comme bon si côté on a ezo kene na dévolé. OK. Basi o bazana un problème il y a ba hormones na ba ovaire c'est comme aussi là. Bah, comme on a difficulté à mouiller. OK. Au monde malgré la manipulation à mouiller. Et puis plaisir na bango et comme à difficilement et apparaître et ça paraîtra difficilement parce que biloko et ça la raquette sensation féminine c'est grâce aux hormones et aux ovaires. Okay. Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Et même à insensibilité. Insensibilité. Moussou soupé à mouiller parce que aza frigide. Frigidité moussou yaka
na ba agression, na ba parole méchante, na ba dénigrement, na ba rejet et comme ça mutu frigide. Wana kuto manipuler nini rien eloko ezate po et kata sensation na. Wana sko esengaka ba kende komona ba sexologue, ba kende komona ba benga bango banani bato bazala ba problème ya mutu. Azana neurologue. Voilà. Amona ye ba solola na ye yende score ye bisetala na yo ka boy na yo ka boy par rapport à la spécialité na oye ba neni akosala ye ba séance pour azonga na sensibilité ya nzoto na. OK. Bango ndesko ba koma na difficulté ya ko jouir, difficulté ya ko s'emporter parce que insensibilité est côté. Ah OK. On est en traitement hein. Ils ont un traitement psychique kaka. Okay. Bango ils ont un traitement na ba caresse, ba parole douce. Et tu la rassures, tu es belle, tu as une belle taille, tu la caresses. Ba place aux moi aux mobile sur ba symbio ils ont mis sarakaka. Et babilo kwana na ba film romantique, ba film porno te, ba film romantique, ba livre où ils ont parlé d'histoire d'amour. Traitement na bangonde yango. Alors après Kobota et qu'on appelle au moyen dans notre moitié? Oui, après Kobota moi si a komaka musu ça dépend il y a organisme mutu na mutu. Musu soit comme sensibilité comme makas. Musu a perdre na sensibilité. Ce qui ba au monde na ba ouvert les amuke, ce qui a équilibré elle va donner plus l'amour à l'enfant que à son mari. Si côté na mobile on se retrouver souté. So comme tu donnes plus l'attention na mwana que la mobile. Côté on a peut soko gérer après maternité et même moi kobenda na na. OK, est-ce que tu zongi côté ya sou que so banako et pas miba monsieur ça se passe dans la tête. Ça se passe dans la tête. À côté on met la tête bonaboye. Donc il faut assez vider. Donc la stress pour stress et ça que mobali a ça la éjaculation précoce. Stress ça la que mobali a télémaki bonibo bandaka parce que mutu na eza vidité soli ça y c'est qui ça y c'est peli ça y avant bo banda babilo quoi no déstresser atana malobaka et puis sera commis dégager en comme na bien au sala bien mususu pe so yebi au éjaculaka précocement soit habitude ya ko se retenir. C'est difficile mais ça peut arriver. Comment on peut se retenir? Na mutu. OK. Ce qui n'est pas parce que belé bayoki bomba o bada éjaculateur précoce. Bayoki bon comment on peut faire pour retenir? OK. En tout cas, ça se passe dans la tête. Moni, tu es trop concentré, tu aimes la chose, aux aucun indépendance, au moni mandi kena oboa ka bima. Bima. Au bima ya nzoto te mais tu sors dans l'esprit. Au bimi la concentration. Sur bimi la concentration et retard à la pélissus. Au bandeli lissus. Car bon au mona et au poussayo. Concentration. Au moni sont concentré. Tu vas vite en besoin. Tu vas vite à la consommation. Mais si au moni bandi au kena éjaculé, au se lâcher. Et ça le rôle là, ok vitesse, au diminuer vitesse. OK. Tu es toujours là mais au diminuer concentration. Au diminuer vitesse. Yo zo mona mutuka. Au diminuer vitesse. Non mais c'est comme ça. C'est comme ça ndé ba sala kate. Ata ba sexologue, ba lo barango. Biso pe toza na babiloko esenga soko maîtriser te. Obinde ni kiso simbité. Normalement et pas o simbaki simbité pour la nuit. OK, peut comme on a sexologue. Na ke on a été parce que j'ai un problème. Na ke na comprendre le qu'on a et simbité wan. OK. Tant où ya za ko expliquer. Na pe na profiter na ozo court. Na pe ton ya na bimi jogo na ko na na tisko na jogo. Bimi jogo. Merci beaucoup maman Cathy. Merci na bande onyo sto bana na biso na gelo les rares. Et l'embe na peso mbote et c'est que zo na biso depuis Paris ya ninga masola boye na na peso mbote papa gelo ya ninga masola boye makas oui en tout cas et ça li bien pour kaka na kati ya bonzambe to bimisi branche o parce que bato mingi bazo mema makambo trop spirituel so tali pasteur o monde on dirait
atikala mutakala te or naki en dehors ya pasteur aza mutu bango siko baomema makambo na bonzambe yango moni bamabala ya bapaster ekomi obeba ekomi ka mabala moko neti na bacharnel nde bazala esimbi te topanzani bango mpe ekomi bongo parce que ils sont trop spirituels et comme net hypocrisie et loko pendo sepela nango lolo bo sepela nango osa net ba minene net ba nini te oki bien la bande bande la ko donc zala souple ah maman Kati kana o ozala wapi vraiment à la voix est-ce qu'on va se retrouver na Kibonzambe ba se retrouver na Kibonzambe au lieu kende na ndenga mabe e yesko na Kibonzambe évangéliste Michende Azahara na bengen ibenge na ngai ibenge na ngai père spirituel na ngai ye azala makasi na ba contact ngai nazala kana expression facile mais ba contact c'est pas vraiment mon fort yende siko temps à découvrir il faut que dans la voix céleste et pourtant atala na ngai mais j'ai pas peut-être le premier pas mais ce qu'évangéliste a planifié le quoi il pas un homme spirituel c'est lui qui m'encadre abaté muto so kekuna ezamala muté bon memelo buzoba baoté na kokete donc dans ce sens là na yo kakae ce qui na ba orientation na les kaka yende a permettre na la voix céleste ya fara émission ezorumela quand est-ce qu'on a sujet na biso question ya sugeza par rapport ce que ya ba mibalo ezala ke ala na mwasi na ba umene ye koma ke pona ke azwa posa ke ba bimana mama ata samela moi 20 moro wana mona sa kutuana na ebito so masangi joie rôle nini estimuler abimina mama mais na boy normal rien masanga ezalaka aphrodisiaque moi alcool mususu esalaka epesaka moi souplicité et stimulaka ngana mela masanga te la première fois oyo na mela amarula ezalaka anniversaire ezala ngo alcool te ezala ngo nini te ezala bien na meki on pesa bien ko na glaçon na ka on bien na melaka verre moko anniversaire ana na sista te na lala ti lobi wow donc na la muka na tongo ezaki nini yo ka verre moko OK ngabi bino bo ba keza masanga te bona lala inde omoni masanga côté bato mususu ça stimule et puis c'est moi feeling mobo babilo mususu nde bato balobaka alobi na ona sia kwiti se ka kanela kiyo babilo moko okoka koloba te na sia kwiti oloba okoka ko sala te na sia kwiti osala siko ngai déjà nazala ngana na kwiti na ngali bela mutu de beba yango moko naturel donc nakenda parce que maba o ba mira ba masanga je me rappelle très bien en moko na meka pe ko mira ni mais ebetis ngai c'est sérieux wana son américain masanga bo oh moi il faut mutu ebeti salanga bongo yango tindanga na kiola ba mela tout moment ezanine organisme na bango esimba OK esimba ebeti sanga mutu na lala na la muka lobi lisola feti ba betelinga ko betela nazalaki comme ba helo ni tinga na mela donc na talika o mboka na ngati mais pourtant ma famille nga presque tout le monde consomme l'alcool mais eza yanga te parce que maman to na lisolo na biso et dans la bande comme so ba benga ki na la fois émission la fois passé ba message balobaki 2 à 3 mibani bango eza na système oyo lobaki soki tindika chakal eza net que so net que azobima na mama baza vraiment ba couple marié nini ya papa soki ke ba posa na batongo wana monde telema ninga kota maman zo sentir te net que rolema lemba il faut ba aider na loboko yango nde dabena tindika chakal moi côté elemi sans que a éjaculé Tindika Chakal. Par rapport à cela, comment qui vraiment maman solution les années. Bateau ya Tindika Chakal wana nyonso ezalaka hémorroïde te. Na ngapea na ça la différence wana. Misusu eza parce que il est diabétique. Et ça la que sexe naie ezotelema mais etelema bien te.
eza moi pete. Mosusu abelaka tension, ça fait les mêmes effets. Infection urinaire P, ça fait les mêmes effets. Hémorroïdes et puis prostate. Yango esalaka bon. Parce que pour la part au kakena peut-être hôpital, nengo senga kiwana, ba monye normal keiti akutana ba sexologue. Ba tali ba bien ceux qui ba testostérone. Ba le bic est normal, sucre normal, tension normale, mais azo se retrouver na kawana. Ce qui est à stress té. Non, il faut to ya spirituel to le évangéliste c'est Michel pour la délivrance to. Ba faiblesse sexuelle monsieur est spirituel. Diable a kotika po panzabino. Ayebi ke sexe ezali base ya libala abomi mubali. Yo siko ovanda na so za muto sambela to otambola. Tango otambola yazongi na normal. Objectif neza atteindre aussi bo panzali. Parce qu'on a ni na bon peu forcer non prier nzambe tele misanga bona boya. Ba papa mususu ba ya kuna comme un évangéliste. Papa moko bandosa na aéroport, papa mususu cadre na société moko quelconque aye parce que sexe c'est ça été na yebité parce que to donka ki non biso toza parmi ba intercesseuse au bazalaka pour na ko prier pendant que évangéliste azo ça et après ce sujet bobonde papa na zonga après sexe c'est ça là. Et sali ba pesi évangéliste abondeli pona huile d'olive a pesi abi pakola chaque matin pakola chaque soir azongi pe ko pesa témoignage que nzoto na sali donc ça qui problème spirituel. Sur ce qui est spiritualité et pas non maman netike odana ba qui c'est ba témoignage tozo zo ya na ndenge ça peut aussi traiter. Oui, ça peut aussi traiter en tout cas ce qui est spiritualité wana peut être cotis qu'on est dans domaine nanga. Oh, ils ont problème hémorroïdes, impuissance sexuelle, troubles érectiles, éjaculation précoce. Wala pe na ye na botcha pe ba kiti bo vanda. Muto azana kawana tant on a rejoint, il faut naïba et ça lui combien de temps, combien de temps d'ozo bundana dans système O. Alors il peut-être misou super ok le 3 mois, misou 6 mois, de 0 à 1 année et c'est un cas cure moko tomi balé. Pourquoi? Parce que maladie so ekoti na nzoto papa Alvin et vanda esika morote. Tant que ezo zwa kisi yo esengeli pona yango te ezo ya makasi ezo zwa espace ezo ya makasi bato musu omona ye o mama mena médica akirango na moni eloko te en entre temps ya za maladie amelaka ba stimulant moni place ya ka ko compliquer traitement yo moni kenzoto esimba te zwa kisi ozwi kisi te o contourner na stimulant na et ko répondre première fois deuxième fois troisième fois et ça la lisouté au meli en mais ose la réaction ezoyate et bomio lisusu na mwanda muna ozaki na ngwa avant et loko nini to sala ya boso na pesi yo désintoxicant désintoxicant eza po sukola makila et bimisa substance wana ya stimulant o evandi na makila tango bimisi yango c'est alors que na ko peso sko traitement ya côté sexuel tant on a bandi kopesa au traitement on a to bandaka na tangabio. Tangabio okomela yango 10 bouteilles. Bouteille moko na tongo, bouteille moko na pokwa pendant 5 jours. Wana se toza na cure moko. Soko si komela tangabio oyekozwa F2 purge. F2 purge on est à 2 bouteilles. Au tongoli moko na tongo à tiède, le lendemain au tongoli mususu. Et ça n'a pas été parce que ma mususu n'est pas ma kassa ya m'appelle ya zamba. Na me quand une femme maman des gars, on a kufa. Wana esimate, wana pona kabatu. Omoni nga siko na ba ingrédients nanga avantage na zanango na tiaka biloko yo et koki kozala général pour tout le monde. Il y a eu ça la pasté normal kaka. OK. Neti ba makasa mapela. Eza na bateau esimbara na bateau esimbara. Makasa mapela elongola na zemi. Wow. Sans que ça héritage. Zemi bino. OK. Neti mutozo na biloko nanga na charate. À moins que muto a senga que maman o yanga na monyo tselanga bo parce que mutozo eza na bato mususu kitisa attention, mususu ematisa attention. Wow. Neti ngadiadia eza na bato mususu akoki olianga diadia te. Yango moni ba biloko wana eza te ke na yebi yango te. Non, lokola nazo traiter plusieurs personnes. Ça peut marcher pour les uns, ça peut pas marcher pour les autres. Yango babiloko ezalaka na exception na tchaka ngo mopanzi. Neti F2 nangana eswaka te.
et soit ka te mais et ça la musana au kota pe toilette au salisel qui peut makolo lengi tango bimi fufu na déjà zala ki wana oli soko silisi sko kotongola toye ko baka na sipokati sipokati obaka moko na tongo moko na pokwa pendant 5 jours tango sisi na sipokati oye ko mela sukisa parce que le traitement est complémentaire mutuna muto ya kubakisa pierre na ye na kati tango meli sukisa na 3 jours ozongi lisu na kotongola mais cette fois-là okoki kotongola sembola net otongola ki FDT sembola aleki FD na makasi voilà pourquoi il faut qu'on divise soit en 3 soit en 2 par rapport ya état na yo ozotongola oka matin mutu wana soka silisikir na ye papa Alvin meka Asongi mobimba te. Mobimba. C'est quoi ma délivrance? C'est simité wana pe que mon évangéliste ah otindi kuta pour traitement nanga vraiment pour na ko se vanter te eratarate et puis eratarate pour na nini na tiaka le sang de Jésus par la foi na bakisi na de place nga na suka le sang de Jésus relève moi eraté zate vraiment ba o bazali ko so na 1 ba komi na ba 2 na ba 3 ba komi na ba 2 na ba 3 et puis tant pe komi élastique ndenge zaki un coq et si li bongo komi penga mutuke ba kenda baye ozaka en tout cas merci beaucoup maman tous ce qu'on va témoigner tous ces émissions na biso oui OK Nazana 2 témoignages. Témoignage moko ya maman o yazalaki na infection urinaire pendant 1 année durant. Amélie Bakisi et Simbite. Alembi et alandaki nga na radio nde azwaki adresse ayaki komonanga par rapport ya Bakisi na pesa qui est pirito antibiotique yango azongisela nga témoignage oyo lobiomoni yango jeudi. Oh, ils ont un hémorroïde. Bonjour Makati, ngai cliente na yo. En tout cas, na melaki bakis na yo. Na bande pour sentir vraiment donc bien te mukusa vraiment. Bambo me bimenga na nzoto. Na do sentir bien te mais tant na landa témoignage na yo. Na koma ki na zwi na sombi kis na meli. En tout cas ba mikusane sili. Bambo mana pe esili pirito. Na meli en tout cas na so bisa bande ko mususu ba na problème le kola ngai. Ke ba mukusa bambuma. Do so ki aye pa ya mama Kati. Nde Amélie kisiwana yemoka ko sentir nde ngayo nde kona bino na zolo baboyi nde ngana zalaki do moite atana miso ba fona bando gratter fona bando ko kwanza do mukusa moite mettons na landeki mama Kati en tout cas maman umela na ngwende na yo vraiment na onga na sentir vraiment na nzoto na ngana ote ya bande ko mususu o pe bazana problème lokola ngai ya mukusa ya bambuma luka makati nde okozwa solution pirito mela yango luka makati okozwa solution. Merci mingi na bandeko na ngai. Merci. Maman a un problème, il y a infection urinaire. OK. Infection urinaire wana ebimisi makwanza na maboko na makolo na ba partie intime nde n'en parlons pas. Siko non seulement ça, ezobimisa ba mai moko na se OK azokoka ko sepelisa mobali na ete mai wana ezosala tellement solo que ezosimba te alobi nzoto efungwami mai donc on ba mibali mingi wana mai ndiko koti na libulu manzengela abi ngai moko na mobali na nga me nazoka soni nazokoka te soki alingi to passer rapport donc na moment wana ekomeli nga moment ya difficulté mai ezobima mai ya solo et puis nazopola na ndenge moko na elengi na oyoka te. Donc ekomaki ata na miso bato nazo kwanya mabesi ko ya ba mai wana soki esali ba plaque wana soko toboli yango ezwi kote mususu bimi lisusu et soki tokomi na moi nde na butu so ngolala kapa ya kosati guitare kokwanya donc asali nango une année abiso na melikisi moi semaine wana deuxième semaine na yoki bien après ezongi lisusu donc ekomaki pasi. Heureusement, à l'andakinga na radio, à une adresse, na pesi kisi nanga, Amélie Pirito, yangwa zongi seninga témoignage. Merci beaucoup. Ba témoignage est bien. Oui. Bande
Benga, oui. Maman Cathy. Je crois bien que Bino peut couper sa témoignage. Si, bah couper sa témoignage. Merci beaucoup Papa Alvin. Merci na invitation na yo parce que numéro parce que bandeko mingi basimi déjà ba en tout cas bokozwanga na plus 243 82 20 012 à la fin. Plus 243 82 20 012. Vous s'abonnez massivement à Nation Puissante Télévision. Napesi merci na Bino Bato Bozala qui est belé à Kolanda Biso. Merci pe na ba témoignage au bozo tinda po ezo permettre bandeko bazolanda biso ba yebake na maison chez Kati Musala ezo salama et puis ezo salama bien. Napesi merci na évangéliste Miché pour na ba orientation ba directive en tout cas to ke nango bien ezo simba ce qui kolo so zongité ndeto monani mbala esi. Merci beaucoup. Bonzambe na bonzambe Lola Ezofuta, Simon Antoine Rolobaki Nzamba Boto Koye, de ce soir ensemble dans notre campagne. On se retrouve à la prochaine bague. Pour traitement, on a vraiment pour nous se vanter Eratarate. Et puis Eratarate pour nous na tiaka le sang de Jésus par la foi na bakisna. De place nga na souka le sang de Jésus relève moi Eraté zate. Vraiment ba o bazaya ko na 1 ba komi na ba 2 na ba 3. Ba komi na ba 2 na ba 3 et puis tant pe komi élastique. Ndenge zaki un coq ici li bongo komi penga mutuke ba kenda ba ye ozaka. En tout cas, merci beaucoup maman. Tous ce qu'on va témoigner, tous ces émissions na biso. Oui. OK. Nazana 2 témoignages. Témoignage moko ya maman o yazalaki na infection urinaire pendant 1 année durant. Amélie Bakisi et Simbite. Alembi et alandaki nga na radio. Nde azwaki adresse ayaki komonanga par rapport ya Bakisi na pesa qui est pirito antibiotique. Yango azongisela nga témoignage oyo lobiomoni yango jeudi. Oh, ils ont un hémorroïde. Bonjour Makati, ngai cliente na yo. En tout cas, na melaki bakis na yo. Na bande pour sentir vraiment donc bien te mukusa vraiment. Bambu me bimenga na nzoto. Na do sentir bien te mais tant na landa témoignage na yo. Na koma ki na zuna sombi kis na meli. En tout cas ba mikusane sili. Bambu mana pe esili pirito. Na meli en tout cas na so bisa bande ko mususu ba na problème le kola ngai. Ke ba mukusa bambuma. Do so ki aye pa ya mama Kati. Nde Amélie kisiwana yemoka ko sentir nde ngayo nde kona bino na zolo baboyi nde ngana zalaki do moite atana miso ba fona bando gratter fona bando ko kwanza do mukusa moite mettons na landeki mama Kati en tout cas maman umela na ngwende na yo vraiment na onga na sentir vraiment na nzoto na ngana ote ya bande ko mususu o pe bazana problème lokola ngai ya mukusa ya bambuma luka makati nde okozwa solution pirito mela yango luka makati okozwa solution. Merci mingi na bandeko na ngai. Merci. Maman a un problème, il y a infection urinaire. OK. Infection urinaire wana ebimisi makwanza na maboko na makolo na ba partie intime nde n'en parlons pas. Siko non seulement ça, ezobimisa ba mai moko na se OK azokoka ko sepelisa mobali na ete mai wana ezosala tellement solo que ezosimba te alobi nzoto efungwami mai donc onde ba mibali mingi wana mai ndiro koti na libulu manzengele abi ngai moko na mobali na nga me nazoka soni nazokoka te soki alingi to passer rapport donc na moment wana ekomeli nga moment ya difficulté mai ezobima mai ya solo et puis nazopola na ndenge moko na elengi na oyoka te. Donc ekomaki atana miso bato nazo kwanya mabesi ko ya ba mai wana soki esali ba plaque wana soko toboli yango ezwi kote mususu bimi lisusu et soki tokomi na moinde na butu so ngolala kapa ya kosati guitare kokwanya donc asali nango une année abiso na melikisi moi semaine wana deuxième semaine na yoki bien après ezongi lisusu donc ekomaki pasi. Heureusement, à l'andaki nga na radio, a une adresse, na pesi kisi nanga, Amélie Pirito, yango zongi nga témoignage. Merci beaucoup. Ba témoignage est bien. Oui. Bande robot
Benga, Oui. café Maman Cathy. Je crois bien que Bino peut couper sa témoignage. Si, bah, on peut sa témoignage. Maman Tokomi na souka. Merci beaucoup, Papa Alvin. Merci na invitation na yo Parce que numéro parce que bandeko mingi basimi déjà ba téléphone. En tout cas, Bogozwanga na plus 243 82 20 012 à la fin. Plus 243 82 20 012. Vous s'abonnez massivement à Nation Puissante Télévision. Napesi merci na bino bato bozala qui est belé à Kolanda biso. Merci pe na ba témoignage au bozo tinda po ezo permettre bandeko bazolanda biso ba yeba ke na maison chez Kati Musala ezo salama et puis ezo salama bien. Napesi merci na évangéliste Miché pour na ba orientation ba directive en tout cas to ke nango bien ezo simba ce qui kolo eso zongite ndeto monani mbala esi. Merci beaucoup. Bonzambe na bonzambe Lola Ezofuta, Simon Antoine Rolbakin, Zamba Boto, voyez, de ce soir ensemble dans notre camarade. On se retrouve à la prochaine bague.